ngai eboto bana ya Kongo bandeko nyonso boza na diaspora bisika nyonso na internet ezali kuna na kati ya mboka baye bozali kolanda biso kati na 3www.radiolisolo.com. Merci mingi pona bandeko nyonso oyo bokosepelaka kolanda émission oyo ngai ndeko na bito mbuta Joachim Zambwana na kopesa kati na mon pays ma patrie. Bisika pe nazaka toujours accompagné na ndeko na ngai papa na biso ya chercheur na biso papa Robert Mukolo. De bisika oyo lelo na mukolo ya samedi na ngonga oyo ya 19h25 na mokili ya Paris na bandeko bozali na kati na longitude ya Paris. To bao bazana États-Unis na tozana 13h25. Franchement na pesi bino eboto pe na tondo bino samedi kitoko. Samedi oyo tomesana ko yoka ka banzembo na biso. Samedi oyo tomesana ko sala ba barbecue pona ko lia mwa kabri na biso na libanda banda ko tawo mo ezali ko beta. Samedi oyo pe bandeko balingana mo ko binaka basepela yo na mabina na ndenge. Malheureusement biloko nyonso oyo esili ko kende tokoki susu ko lobela na ba jour oyo te simplement parce que tozali ko traverser période ya pasi, période oyo mutu nyonso azali vraiment mwana ya Congo, ifamitia ke azali mwana ya Kivu, ifamitia ke azali mwana ya Bukavu. Oyo nyonso azali ko liaka akobinaka na ba wera son na ba Kofi Olomide nyonso to ko lobela yango mwana wana amibenga Congolais te ou Congolaise te. Biso nyonso foto za data lelo na sima ya bandeko na biso na Ruchuru, na Bundangana, na Beni, na Nirangongo, na Ruenzori, bisika nyonso wana tina bakara kisindi. Ifo vraiment toza la mutu moko. Moninga na yo okoyeba yo na tango za na pasi. Vraiment moninga na yo okoyeba na tango zali ko partager mawa elongo na yo. Parce que olobi di kambo na yo na mutu mona pasi te akobuka na koseka. Mais soko lobili kambono na mutu oyo amona pasi peut-être koleka yokutu okosili sa kolobate akoyesu papa tika. Et puis maya miswe komi ko bimana mutu wana. C'est cette situation que tozali ko traverser. Lobi bana Goma tamba za koyo kete bana bande kona Beni kuna kute yeli bango. Bana ya Masisi oyo na yeli bango baza ko mona histoire. Mais à quelques 5 minutes, dans 15 minutes, dans moins de temps et koye la bango pe eli koloba ete baza ko vivre ke makambo to ko kanisa ezako le kana ba village ba Ruchuru kuna na ba montagne wana ya ba ndenge na ndenge lelo komi vraiment awa na place ngana zali lobi na zako yo ka bat balala kana ba camp de réfugiés ezaki histoire mais lelo ngana vandi wana biloko boye nde yango to ko lobela ka ba lamentation. Lamentation elinko lobaete muntu oyo azali ko yemba nzembo ya mawa, muntu oyo komi na lyrique ya bele blues, muntu oyo komi komona ete mokili ekomi bololo posa na kufa na wako tusiko parce que vie ezana onsu pesa sens moko te na nini ba makambo yango to kolobela lelo to kolobela les lamentations na bandeko ebele ba yebete za na Bible. Medikola makambo oyo ngoyi mulunda ba pasteur mukuna ba mama olangi ba yeli biso na Kongo ba teki mboka na biso to kolobela yango pe to kotia bango na kata mokanda lamentation ba yeba exactement position bango zali wapi. Lobi to zali ko sambela to zali ko sima ba Bible to zali ko na église to zali ko pesa confiance na Bible. Lelo likola ba makambo oyo ba prophète oyo ba mbuta oyo na ba église ba sali Bible komi nkele ya kotala, Bible komi nkele ya kotanga. Batu msukutu balingi lisusu tete to yaka na ba émission spirituelle parce que spiritualité yango pe ezana ko pesa sens te parce que batu oyo balaki prévu ba yela kabiso kilo ya kimpeve oyo ibango kutu batali boso bakoti sima kila na Kongo toko lobela yango mais mwana Kongo telema simba ngubu na yo ozonga simate otala te mutu aya kokosa yo likola buzoberi na ye oyo akuta na ona nzambe alingi ete line ekoma mulai na fil d'Indien wana po bakoma mingi eke bisono sokende kokoya na lufelo telema makasi même si olingaka koyoka sukoma Bible te metsa yango na mutu ete memba ndeko ya bokoko na tamba ya ko sala ba émission na bango ko sala erreur te bayaka toujours ko se référer na Bible et na tamba challenge ba chrétien ba challenge ba on toujours ndeko na ngai ndombele akolobaka toujours ina guitare na bino wana ngo peka to koyembela bino nzembo
ngamu na kota na participa na ba emisha bandeko boko ndenge na ndenge bako yebisa bino ndeko na chrétien ete ko sala erreur te bandeko boko balanda ka bible batanga bible ko leka yo chrétien ba comprendre ka yango pe ko leka yo chrétien. Voilà pourquoi ba capable ko tsabiso contre mur. Donc ko ya awa teke ba yeli biso masolo ya bible soko lingite to ya masolo ya bible te problème zate mais accepter du moins que batu ba vivaki na mabele oyo pe ba mona ki mpasi netka oyo za koleka na Congo bazali pe ba koma yango. Pourquoi? Parce que lamentation eko yaka na tangu mtu azako mituna unaenda wapi, utaenda wapi, naenda wapi, nakende wapi na vina ngai kwei kwenda kwei tadisa nakende kufunda likamnanga epa ya nani. Où irai-je? Where do I go? Where there is no hope. Souhait mokoza soute, vie mokoza te, futur mokoza suko se présenter avec politico congolaise oyo komi sodomisé na kindumba oyo na mabele oyo nanu emona na te. Il n'y a pas un seul saint na politique na biso bango nyonso bakena bango après mbongo. Toko kende wapi? No parlementaire baza kutu koloba te. Sino ki ba parlementaire na biso bango batali boso. Tomoni ete ba M23 baza ko insister que ceux qui va mei ko attaquer biso awa toko sala boye na boye batnet ka ba mende ba oto wa ko compter baza ko se permettre na moya makasi ko ya koloba ete biso to attaquer na biso binote. Non, c'est votre pays, boza na autorité na kata nation. C'est à vous de savoir que nous sommes agressés et ça bino bat faut que ne ko sala offense pas défense. Parce que ba bino za droit na weza ndako no soibe ko attaquer yango okosala kaka défense te memuto ko tindika type musika oya biso ekomi balkanisation confirmée. Parce que ba M23 bazana mo capable ko loba ete bosuka kuna biso pe awa boya te et puis biso ba gouvernement ko toko yate toko yoka na kaka et puis so iba attaquer biso to bandaki na biso bango te bango to bandaki biso makambo ya nsoni. Un pays attaqué doit répondre. Un pays au balobete bosuke la awa yo nani M23 yo nani okene ko tala limite ke boya awa te et puis yo pe gouvernement congolais Kinshasa olobi ete oui toko yate to za ko zelaka onya bongisa makambo te to ataraki na biso bango te bango to bandaki e komi na kata mboka na komi yemta bandi mais non. C'est ça la balkanisation. Elingo bete bazalaka kuna biso ka kote buto zelaka ba okata biso ka mboka ke baonga mbwana biso pe ngambo koto. Biloko yo ce sont des lamentations et ça kubimaka na munoko ya mbuta za mbwana. Lamentation eko yaka na tango misère betinga na kotalisa wapi. Nasala kindumba? Oui, bazali oba kote na banzela kindumba parce que papa. Soki na tiebo ete mwana ngako kufa. Papa so na tiebo ete na kosamba na vile oyo. Kindumba ekoti. Batu bakomike ya patron na nga oyo alininga e na kende kaka ki lesbienne ekoti. Mibali bakomi patron nga oyo soki na tiebo ete akolonga msala ki pede ekoti. Misala ndenge na ndenge ya nsoni na kata Kongo esili komonana. Pourquoi? Parce que ba lamentation pays ekoti na pasi makambo toko pasola mpoke yango ekozala awa. Na kopesa confiance na nani na mboka weza ete armée mutu neti ya nsimba mwando gouverneur ya Kivu pour des années et des années, ministre de défense menatango wana yekutu mutakena yiko signé ba contrat ba M23 oyo il était présent, c'est lui qui était censé de défendre l'est du Congo parce que mutu moko pete avant na Congo na âge na epe wana. Pour toutes ces années, ministre Nsimba Mwando était dans l'est du Congo et c'est lui qui a encore signé tous ces signatures à faire sa infiltration. Il y a Rwanda qui peut faire une chance. Pourquoi? Parce que eux-mêmes sont engagés dans tous ces villages-là. Place Makilesa Kotangela. Ils ont des fermes, ils ont des mines. Dans un business pour des intérêts personnels Makila et Tanganango. Tous ces parlementaires congolais, CDNP, Nini, Bino, parti politique, ils sont engagés dans le code de lamentation. Nakatiambo Kanabiso, Masoro, Yangoto Kolobela. Mais avant d'appeler sa papa Mukolo, Maloba, il faut reconnaître PET. Na tango batbalaka na lamentation na pasi neto eza koleka na Kivu ezoleka na Congo na baville na biso nyonso na pasi oyo kote so na Congo ekomi dernier pays ka na monde te me pays eleki na ba lamentation makila kolela ya bana ya ba mama ekomi ti na mimi na bato ya Nzambe eza na Congo. Mais batongo, est-ce qu'il n'y a pas de gens qui pouvaient jouer l'intermédiaire entre Bango et Nzambe? Ce sont des pasteurs. Mais à automonite tous ces pasteurs, tous ces bishops, tous ces mamambikoudi de bango kutu bazana source, il y a désordre oyo parce que bango imbu ce sont des pasteurs.
malumalu, ce sont des monseigneurs. Bamosengo, ce sont des archevêques. Oh, comme appelle le pape. Parce que position pape, oh, à Rome, il faut que ça ait la position, oh, cardinal. Ce sont des cardinaux qui deviennent des papes. Basimbi Mimasoloana, meto yebi comment peut bamosengo, oh, même dans le passé, bazana histoire floue, ya kotangisa makila na pays, ya kokotsa désordre kata pays. Bon, bata boy tozana bango, bazana liboso wana, kimpeve ya Kongo tokotalisa, wapi, ndeba masolo, oh, yango toko kabola awa, kati na mukanda ya lamentation. Place ezali ete mutu, ayebsu kota okenete. Masolo lelo ezali kitoko, ata moke kutute, eza masolo ba mikolo, eza masolo ya mawa, eza masolo oyo na yebi na ngate conclusion ni yoko ya na ngo sino ke ba lamentation sur lamentation poto yeba ete est-ce qu'il y avait une solution aussi na part ba lamentation oyo yela ka bande kona biso. Pourquoi? Parce que to tanga un peu na lamentation chapitre 5 place ba passer ba nyako tanga metango ekomi na sonio basali na Congo ba komi ko kima mukanda lamentation ba lingiso ko tanga yango te ba komi ko bomma ba kamususu. Mais tous les pasteurs congolais doivent maintenant lire les lamentations pour ba place na soke zali wana. Mais en attendant to pasola mpoketa na kopesa papa mukolo yepa pesa bino introduction na kotanga la binoka banda 5 et 2 chapitre ya lamentation ti peut-être na 11 wana et puis na pesi maloba et papa mukolo yepa ila introduction. Makamuto kolobela awa oyo bana Israël awa soko yikomba Israël yikomba Sion tsaka Congo tsaka Ruchuru tsaka ba pays na biso wana ndenge kaka ezaleli na ndenge osiliko yebelango koleka ngai. Alors balobi boy, notre héritage a passé à des étrangers. Yo yebisa ngai bana Nirangongo, bana Kivu, kuna bana ya Nyamuragira, bana Maya Moto, bana Chibinda, bango nyonso kuna bana Visoke. Soki ba village na bango lelo toyoki teke ba briller yango eke komi nango ba héritage ya ba étranger. Mpoke lelo ko yebisa ngai te ngala nga Bible te mputazambwa na yebisa ka Bible. Awa problème ezalite me remplacer comme Sion, remplacer comme montagne nyonso, remplacer na kamionso lingi na monionso ya ville nyonso oyebi na Congo. Okomona ete mukanda oya lamentation to Bible pe rusu ya appliquer kana ope na vie na yo na société na yo. Nos maisons à des inconnus. Banda kuna biso nyonso kuna wa inconnus. Combien de fois to yoki te ndako wana zara ya biso. Nani bakomi wana oba M23 bakotona. Mais soki ba M23 baza ko prône ke baza ba congolais. Bazo yaka pona libération ya Kinshasa. Pourquoi si ko ba maison na biso wana sont des étrangers, sont des inconnus bakoti koti kuna parce que la maison nyonso wana tanto yoki ete Ruchuru ezwani. Administrateur ya territoire ya Ruchuru to yoki ete kaza mwana Congo. Ngana yoki na administrateur ya Ruchuru wana c'est un Rwandais. Mais ceux qui bino ba M23 réellement vous êtes des Congolais qui cherchent la liberté, la libération du Congo. Pourquoi ba territoire nyonso na bozui? Nos maisons sont devenues des maisons des inconnus. Nous sommes orphelins, sans père. Mais bien, M23, ceux qui réellement bossent à Congolais, bossent à pour nous tromper. Que la guerre à Congolais, c'est entre vous les Congolais. La lamentation, c'est ça qu'on y a. Ah, bah, on a orphelins. Bah, on a sans père. Et pourquoi pas bien, M23, on a bon, bossent à collectionner à Kuna. Il y a il y a des taxes, il y a frontières, il y a des douanes. 10 000 par jour, ceux qui font 1000 par jour, pourquoi nos enfants sont devenus des orphelins sans protection? Nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Nous payons notre bois. Nous sommes poursuivis les jours sur le coup. Nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Nana wako pisanga basolo oyo elekilaki na Israël. Soki na Congo te. Nana wako challenge na makambo ezoleka na Kivu te. Nana wako pisanga na Bukavu ezoleka te. Babiloko oyo. Parce que tosili kotanga ah nous sommes épuisés. Ba mama baza suko yebate. Ba kimana ka a attaquer bango. Ba ke na kambe oni aza présent. Ils sont devenus des étrangers dans leur propre pays. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie pour nous rassasier de pain. Ba moni place ba na Lukivu, ba na Bukavu, ba leli ti na ba étranger, ti na poto, ti na ba la francophonie qui est la francophonie na bino oyo. Mais eloko moko eyete. Oh Bible za mokanda na bango ba yela biso yango. Oh Bible za masolo na bango ya biso te. Problème ezate. Longola kombo Égypte, longola kombo Assyrie. Ça ne fait que ba kombo Angola. On a crié ça l'Angola. L'Angola c'est que c'est pas au Congo. Je n'ai qui Angola tini mali pa moyo no kusunga. Ne fait que bana est kuna to bona boy. Zéro. On a crié Brazzaville azawana. Aza camarade na biso. Sa République centrafricaine bazawana ndeko na biso nani waza ko intervenir pour na kana biso azate mais to za ko continuer pour kana biso na cette balobi nos pères ont péché, ils ne sont plus
Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Bah, père, Moboutiste. Tous ces Moboutistes, ils sont partis. Finalement, des esclaves dominent sur nous. Nana waliteke ba Rwanda bayaka na Kongo comme esclave kaka bayaka comme boy. Les Rwandais au Congo ko travailler na ba mine biso kipushi katana di lolo ba bumbashi place ba minerai mse zali. Ils étaient là comme qui to ba ki bango ba yoka ta coupe na matiti ba école na biso. Nous savons bien. Mais aujourd'hui, des esclaves dominent sur nous. Tous ces Rwandais commencent à dominer sur les Congolais. Et personne ne nous délivre de leurs mains. Pourquoi? Parce que le ministre de la Défense, on a eu un autre ministre de la Défense, c'est un pharmacien là, un pharmacien sans expérience, il y a un pharmacien qui a une clinique à Kinshasa, le ministre de la Défense, quelqu'un qui n'a aucune notion de l'armée. Parce que il y a un babilo, qu'on a un est, banini, faire, na kivu, qu'on a soki na katanga, alors, à comme un bongo, baza au kabla pour couvrir, yibi à Kinshasa, on lui donne la responsabilité ministre de la Défense. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie, devant les paix du désert. Nasema munduki. Ba mama na kivu fale sa mwana ale sa libota na ya. Yebi keso na koti na ngam place bilanga na ezalaka. Ba M23 baza kuna. Bata minduki baza kuna. Bako bomanga bako violer ngai. Mais il fallait ça kaka aluka lipa ya mwana. Ils ont déshonoré des femmes de Sion. Awa Sion tia Kivu. Ba déshonoré basi ya Kivu. To yebi yango wana kutokoloba na bisote. Ba rap. Ba rapiste kuna combien de mamans par jour. On a vu dans 300 femmes violées par jour. On a déshonoré nos femmes. Les vierges dans les villes de Jida. Ba na ba vierge, ba des vierges, ba sakana, ba tie ba nzete ba na 2 ans, 3 mois. Na yoki na so combien de semaines. Ba za ko violer bango. Pourquoi pour za mwana mwasi? Biloka boeske Kinshasa za ko yeba yango te. Ils sont là avec leur jeep. Ils se promènent là, écoute, bah, c'est un salaire, va payer un salaire à 13 000 parce que nous travaillons dur pour arrêter la guerre de l'Est. Nous travaillons dur pour résoudre le problème du Congo. Nous travaillons dur, donc ajoutez-nous maintenant 13 000 $. Eh, 13 000 $, na tango bata kutu komba Rwanda, bozo banga koloba yango. Les lamentations, c'est lamentations. Non, un parlementaire congolais mérite la pendaison. Il y a opposition, il y a le Kouta, il y a la majorité. Les na 12 balobi, des chefs ont été pendus par leurs mains. La personne de vieillard n'a pas été respectée. Ah, tout ça na est. On écoute ba chef ba mfumuntoto na biso bazo bomaka bango. Ba kutoza chef à village, chef à circonscription, chef à coutume, chef à clan. Pire congolais, ba yeka ba paya ba bomio. Yango tout ça ko lobaka oh makamba Bible ya makamba kala kala wana butazambo na biso na 2012. Il faut qu'on y rappelle dans le passé ce qui va scénario les kanamboka na yo na vie na yo ce qui peut les kakate. Il veut kitalatala. Kitalatala signifie réflexivité. Réflexivité signifie symétrie. Symétrie signifie point na katikati entre yo na kitalatala. Distance ni neza wana tala yango réflexion na wana. Elingo lote tala makambo nini pele dans le passé po ya kotala ce qui pesa koleka pa na yo. Et na tango za koleka pa na yo ndendengo wana okoyeba ete bango bazaki solution nini bango tango yaba nini nango elekaki est-ce que kana bango kokana yanga ite to yanga eleki makasi to yanga izana se ndilo masoloka bolo bako mbuta za mbwana koyaka na masolo bana mikete to yaka to papsaka mpo to lekisa tana bisona lelo menda yaki fufuna kwanga kuna epui azo solaka na bwe lelo to kobeta ngo imulu na bwe na bwe lelo to kene ko solaka ba M23 na ba chibango mbuta za mbwana ye aza kuna te mbuta za mbwana ko yela bino kayu o ezalike ba mikolo kwa kafuba ya kobuka yango tubana mikeba banda banghande wete tukakena mabele wana. Les jeunes hommes ont porté la mêle, les enfants chancelaient sous des fardeaux de bois. Bana biso baza ko salisa ba esclavagisme kuna na Kivu kuna batu minto yuma kamzole kana Kivu te ba minere ba mindele baza ko zwe mabanga na bande baza ko lokotaka nana wazo ne kumbaka ba bois wana ko timulaka ba pioche ba nini tout ça bana biso qu'est-ce qu'on leur donne? Rien. Ce sont des esclaves. Esclavagisme ata mundele ikitoko qu'esclavagisme ekoti na Congo. Mais il y a encore des actes babaso na kini baza ko yeba makambote. Il y a des Francis Kalombo qui ignorent tout ceci parce qu'ils bazo vendre na kini pour résoudre le parlement. Non, parlement il faut se déplacer par du peuple, il faut qu'ils nous vendent na Rutshuru. Non, tous ces ministres congolais
biro moko eza suna Kinshasa te. Bango nyonso baina na mulongo kuna bande de est wana nyonso tu. Ils doivent être là. Bakene pe ko swa bangungi, bakene pe ko mona poto na salité za kolega kuna, bakene pe ko violer basi na bango na bana na bango. Kinshasa doit fermer ce parler du peuple là. Tout parlementaire congolais désormais ce qui est nga congolais na za koyoka, photo sala maneve balongo na Kinshasa wana. Na yebi makamba sala ka wana te ko ya ko lakisa so jeep na wana lokuta mbonga mo yibi baza ko yi. Ibakakuna. Il n'y a pas un seul parlementaire congolais fatigué à Kinshasa. Ils doivent aller là-bas. Makambo yango to kolobela awa. Mais parce que bampoke eza mingi to kolobela awa papa mukolo pe misangana no pase kanda e komi ko yelanga no kina ko bimisa ba phrase ezali ke bato bakomi ko juger na qui est ces emplois qui commencent à parler de cette manière. Papa mukolo na peso mpe o pesa biso mboto kuna. Mbote banso bozami na kati ya radio lisolo ya solo lamentation ya lelo ezali na biso mpasi na motema. Mpasi mpe kolela Congo ezali 2 millions de kilomètres 450 na bandambo kuna. Na ba kilometre wana tokoki kozala na kimia te soki bandeko basusu bazali kokufa bazali kolela. Mboka na biso ezali munene, ezali lokula Europe nyonso uni, me ba mususu baza kolela, ba mususu baza koseka. Responsabilité ya mboka ezalaka na maboko gouvernement. Gouvernement aza na bitumba, gouvernement azali kokoka makambo te. Tokosala sikawa nini, moto tokolamante epai ya nani. Lamentation oyo tozwi lelo mpoto totanga solo mpasi ezali na Congo, mpasi ezali bandeko. Oyo tolobi kaka pona bitumba. Me oyo bazali kozanga savon, bao bazali kozanga kisi, baye bazangi mungwa, baye bazangi kokota en contact na bato mususu, bazali na kati na bazamba. Nyonso wana mpasi na mpasi ezali komeka koloba na biso lamentation. Toza bato liboso te tomona lamentation toyoka yango. Ya solo ngai soki na kolobaka awa mingi na kotalaka mingi makomami to makambo oyo eleka kala na bakulutu oyo babunda liboso. Radio ezali radio ba combattant batia mfumo kimbango liboso mpwete ye azali leader na biso. Ya solo aloba nini mpo elobaki nini. Atikelaki bato botala Bible manso bokoluka botala na kati botanga yango bo résoudre ba problème bozana yango mpe bo mitala bino moko. Oui bandeko basusu bakolobaka ezali mukanda na biso te, mais tozo yango kaka lokola mukanda littérature ozo kotanga littérature moko boye, mais oyo ezali ko coïncider na ko résoudre problème ya Congo tomoni na kata littérature mukanda ya lamentation solo ezali pasi bandeko. Ata ozali na yo Mokristo te, ata ozali na yo katoliko te, ata ozali na yo nani te, kasi na lamentation 1 mbuta mutu atangeli biso lamentation 5. Na lamentation 1 elobi boye verset 2 wana ngai na kozvila wana. Elle pleure la fille du Congo. Elle pleure durant la nuit et ses larmes sont sur ses joues. De tous ses amants, pas un seul qui la console. Tous les compagnons l'ont trahi. Ils sont devenus des ennemis. Judas a un exil. Bino, bamususu biso yo tokoma tokima tokoma na exil. Kasi mboka ezali kokufa. Repos ezali te na kati ya mboka wana. Ba persécuteur bazali koya kozwa oyo nyonso ezali na biso. Banzela na biso ekufi makambo nyonso ekufi. Sikawa gouvernement lokola azali incapable. Même ata gouvernement azalaki. Ba lamentation wana nyonso ekokende pa ya nani? Soki ekendaka pa ya Nzambe. Nzambe ayokaka biso to ayokaka te. Soki pe tobosanaki eloko quelque part na nzela ebongi tozongesela tozonga totala epai wapi tosalaki mbeba. Kolo mususu tozali kolanda ba makambo mungulu diaka lobi
biso nyonso tozali bana 1900. Alors mpasi oyo eza na Congo biso ifo toyebela yango mayele totala soki tokosalela ndenge nini. Me bandeko mboka ezali kokufa mpona nini? À qui devons-nous s'adresser? Bato bazali na infortune na ndenge wana na mpasi oyo baza nango solo kolela na bango misu na bango batali epai ya Nzambe. Me tomituni mpona nini Nzambe yango atiki biso tozala na situation ya boye? Yango nga nalobi nakendaki kononga kotala oyo bakoko to bandeko baleka liboso basala. Oui, tozwi Bible tomoni kasi tokosala ndenge nini? Tobondela bapaster bazali komema biso na nzela wana tozali komona clarté. Tosala ndenge nini? Basolution nini tokoki kozwa mpo ete kolela ya bana Congo esila? Tokoloba nini? Bamususu bakoloba oh politique ezali spiritualité te. Spiritualité, vous êtes en train de vous distraire. Bongo mpasi oyo ba politicien bazali komema tokwa léger yango na likambo nini? Soki spiritualité ezali kopesa eloko kote. Eloko tozali komema awa ezali mpona komeka kopesa espoir na baye bazali na kolela. Babalola elongi na bango batala Nzambe. Nzambe ayoka mawa abalola elongi na ye atala Congo. Parce que biso tokoki koloba, tokoki kosala nyonso tolingi. Mais kasi soki bato bazali kozala soulagé te, mpasi na biso se mpasi na biso. Tomoni kolela maya miso kokauka. Mais kokauka ndenge nini soki tozali na ba solution te? Solution nini tokopesa na kati ya mokili wana? Ba solution ezali misatu. Tozali na solution spirituelle oyo kwa léger moto oyo azali na kolela oyo azoki immédiatement Nzambe intervenir ye et pas solution politique ezali nanu te. Bato bazali kozoma sasi, bato bazali kokweya balela ifo bazala na likia epai ya Nzambe. Solution politique, il faut gouvernement bouger. Gouvernement azali tata ya famille kasi makambo wana mpona nini ezali kotika mandengo wana? Toye kotala ete na kati na mutu mbisi ese poli bakonzi to mutu mwindu aza na likambo monene aza na bolingo kati na ye te ata minute moko. Bato oyo baza na besoin ya ba richesse ya mboka na biso bakoya baza ko naza na $10,000 bongo olingi nasala na lingi nazwa diamant kuna yo zongi kuna na kati ya mboka na lokolo lobi olingaka bato ya kuna te ba Swahili olingaka bango te olingaka batetela te olingaka banani te ba diamant eza kuna eza ebele na kopesa même valeur ya 10,000 eleki pesa nga minduki bato mwindu kaka mutu baza kokende koluka minduki mpo baboma bandeko na bango bazwa ba richesse bateka. Est-ce que wana ezali likambo ya malamu? Mpona ko résoudre likambo wana nani akoki ko atteindre centre ya réflexion ya moto mpo ete moto adwa kimia apesa pe kimia kati na ye amona ete misolo ezali ya koleka mikolo nyonso tokokufa okotiaka bambongo osala nyonso obongisa un jour okotika yango bongo bitumbo moro oyo tozali ko affliger na bandeko tozali kotia yango wapi? Sur le plan économique situation yango wana mbongo ezali te makambo ezali te ezali makambo kolobela te oyo bino nyonso boyebi yango donc totala soki spiritualité ezali na apport na makambo oyo mpona kwa léger peuple na souffrance. Mpona nini ba eta mususu ya Afrique bazali kotala biso na expectation mutu akoya kosalisa kopesa aide azali te? Mutu mwindu likambo nini penze ezali kati na biso to mitala nanu na suki wana mbotazambwana likambo ezali likambo ya mawa likambo kolela likambo ya Congo likambo mutu mwindu. Mais soki tokei bandeko bokoko na ebite soki bazali koyoka ngai solution nini tokoki kopesa mpo ete peuple na biso atika koselamante? Donc tosala nini mpo ete bandeko batika koselamante?
Alors natelemi nanu wana nazali na ya koloba kasi tolingi batu nyonso ba merci bandeko bele bakoteli biso déjà awa na ntango bandeko bakotaka même si toza na phase ya introduction biso nyonso toza ba mikolo topesa bango mpe temps bapesa mpe oyo bango introduction avant que débat mpenza ebanda papa la fin noire tokopesa yo pesa mpe oyo introduction sur base ya balamentation na papa o radio gospel de Angola. Você muito obrigado para Internet Radio. Você vai colocar com todos os amigos de Angola está nos ouvir neste momento. So papa afanuari yo e puis to que ne pas ya kota o radio gospel de Angola. Papa afanuari na pesa maroba. Mbote à tout le monde. Na pesi mbote na batuno so baza na plateau na conférence. Et puis je remercie énormément Papa Diana sur le photo d'une initiative née à Radio du Solo. Moi je reviens toujours dans un premier temps, s'il vous plaît. Bino boza ba animateur émission. Bolé ratan mingi te bon vous savez avec peu de phrases on peut dire beaucoup. Mais quand vous parlez en boucle, on risque de se perdre. Bref. Moi je reviens toujours en force et avec toute l'énergie. Vous vous souvenez combien de fois on m'a insulté dans cette radio? Et j'appelle les gens parce qu'on leur a proposé des options. On leur a dit certaines choses. Aujourd'hui, Robin appelle quoi? Prophète. Parce qu'un prophète, c'est celui qui dit les choses qui vont venir. J'ai parlé l'autre fois dans Imperium Tokomiwapi. Nous avons le blanc. Les gens qui m'ont attaqué, alors, tant que nous cherchons des solutions, les solutions sont entre vos mains, mais vous ne voulez pas les écouter. Dans la Bible, pesi bango matoi, kasi bazangi koyoka. Pesi bango miso, kasi bazangi komona. La faute n'est pas aux étrangers, aux Africains qui ne viennent pas aider les Congolais. La faute, c'est à nous les Congolais. Nous ne voulons pas regarder la vérité en face. Nous ne voulons pas écouter ce qu'on nous dit. Vous voulez seulement écouter la musique, la démagogie, il y a certaines bateaux qui ont à combattre. Na loba qui peut na lobby. O éduit. Na ebisa kibino ke il nous restait 20% Imperium. Il nous restait 10%, il nous restait 5%. Les lettres Zali Wapi. Les 28 autres ça inane. Où en sommes-nous? Un peuple qui ne sait pas faire les analyses. Il y a que les idiots qui ne changent pas leur avis. Parce que nous autres, nous payons pour le Congo. Je vais vous annoncer ici aujourd'hui. On a été saccagé chez moi au Congo. Parce que les gens m'ont découvert. Chez moi, au Congo, j'ai été saccagé. On parle de l'opposition. Alors, on a une question. Le fait qu'ils ont saccagé chez moi, ce n'est pas qu'au Bundela Congo. Merci. Arrêtons de crier trop. Nous avons tout parlé. Nous devons maintenant changer la mentalité de certaines fanatiques. La lutte, on n'arrive pas à atteindre l'objectif parce qu'il y a trop de démagogie. Malheureusement, je me suis dit, on vient parler la vérité. On vient dire certaines choses, vous ne voulez pas écouter. Or, Bamikolo wana bango bategi Congo. Bamikolo wana mutu ba trahir lelo. Bolobia les anciens. Et pourquoi pas demain, l'ancien kabyliste n'est pas comme juge? Pourquoi pas demain, parce que les mêmes personnes qui nous guident, oh, vous avez changé, c'est eux qui ont vendu le pays. Sans rien dire, Bamikolo, vous avez Bamikolo. C'est le Mikolo à Kwanga, Namakayabo. J'ai dit et j'ai répété, j'assume, je pèse mes mots. Il n'y a pas de politiciens au Congo, tous confondus, c'est des enfants. Docteur, tout le monde qui est docteur en côté, Nazar Loba.
Je suis blessé et énervé aujourd'hui. Oya ko silika kota na radio to sur la fara ba preuve ezali. Na loba ki impérieux me royate to solo la déjà ma solo mususu bolingo solo te. Président to boite to vota qui mais voir la vérité en face. Bolingo mona te. Tout ça okenda. Nous avons là et vous avez des comptes à toutes personnes qui ont soutenu bêtement. On leur a dit les vérités. Balinga kite na lingi na ka bango bakota ba mama fura ba mama nani oh mama ngana ko benga su mutu mama te madame mama ezali mama oya botinga papa ezali oya botinga oya za monsieur oya za mama il y a des gens qui m'ont insulté dans la radio, ils ont manqué de grandeur bazaki ba mikolo to yebisi bango ba vérité ba boyaki. Moi je veux qu'aujourd'hui on les interpelle. Avant d'aller interpeller les étrangers nous écoutent. Ils envoient certains parmi nous pour éveiller la masse. Vous ne voulez pas écouter. Vous pensez que ces étrangers viendront comme ça? Nous avons certains tiens. On vient tester la masse. Est-ce qu'on peut leur apporter un autre discours? Aujourd'hui, vous appelez aux étrangers. Ils vont venir comment? Ils ont envoyé certaines personnes. Je ne dis pas que moi seulement. Pour nous dire que, Bokeba, je les ai même de côté, ainsi de suite. Vous appelez aujourd'hui les Angolais, les Tanzaniens, parce que nous qui sommes les enfants du pays, nous vous avons averti. Ces chemins amènent à rien. Ces discours, c'est rien. Ces messieurs n'est pas un politicien. C'est des aventuriers. Vous n'avez pas accepté. Vous voulez quoi? Que Dieu descende sur la terre. Mais vous rêvez ou quoi? Dieu ne viendra pas aider le Congo à arrêter ces bêtises. Alors, tranquille. C'est l'idiotie de vous et moi qui nous amène dans cette situation. Toko mamaye le totalement, total la vérité en face. Banani, balobela biso nini. Nani akosi dans la lobby vérité. Photo yungula olobaki okosi olongwe mususu vaut mieux bakosa ngana batebele mais que mutu moko kosa nga tout le temps ezali kizoba soki mutu moko zo kosa nga tout le temps c'est que je suis un con, un idiot. Je préfère qu'on me trompe plusieurs fois. Une personne vienne me mentir 10 millions de fois. Je vous appelle à la réflexion. Le temps est court. Nous avons devant nous une grande responsabilité de réveiller la masse, de dire où est-ce qu'on peut cibler. À l'heure actuelle, le pouvoir en face vacille. Le pouvoir est titubant. Le pouvoir est moribond. Mais nous devons mettre en face du pouvoir les gens qui sont en pleine énergie. Pas les gens qui sont aussi moribonds comme le pouvoir. S'il vous plaît, je n'insulte pas. Je ne fais que la définition et la lecture du pouvoir. Nous avons vu certaines personnes qui ont combattu pendant des années. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas. Vous voulez continuer à croire à ces gens-là? Non. On peut les soutenir. Voyons autre chose. M. Fumuto est venu ici. J'ai pris sa défense. Parce que le président élu a dit prenez-vous en charge. Lui, il se prend en charge, vous l'insultez. Rémi Louvumbo est venu, il se prend en charge, vous l'insultez. Mais qu'est-ce que vous ne voulez pas comprendre? Tout ça comme on a. Moi, je vais appeler Jean-Bal Impérium. Non, le bac Impérium, mais ça la maté. Le bac me file à boyate. Tout ça, le batubaya awa. Tout le vérité enfin. La solution viendra le jour où nous serons matures. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes des suivistes. Moi, je vais donner mon sort à un monsieur de 80 ans. Je vais donner mon sort. Je n'ai pas quelqu'un à donner mon sort. J'ai plus un adulte. Olimbisi de Kolafanwa, Nakati Malobate, passer ça par partie introduction. Faut qu'on aille bref. Dans l'entretemps, il y a un sujet, lamentation. Il y a bisogno seza koleka na Congo, tozoluka solution. Na data de l'oyo, eza susute ke total à montu moko, mais yo pesoko yi awa na lamentation. Luka koma ba larme et kolongola na pinzoli ya mama na mwana biso ko orphelin. Mais kanga mpe ba page oyo si je na biso eza pena lelo ya ba bla 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 te mais ezali pona koluka ba solution na tolela ensemble na bandeko na Kivu. Donc na peso so continuer na introduction na yo mais recadrer émission na les lamentations qui signifie place bazali kolela ebembe yo pe yakalela ebembe mais ce n'est pas que yo ya ko bana yebaki il fallait bo pese tétanos bo pese qui sitel
Mais non, lelo eza solution. Alors, mon frère, là, la bande konaki bazo kolela tolo yana bango ensemble, c'est ça les lamentations. Alors, limbisa exemple opesi soki ndeko akufi na tétanos. Boyebi ke moninga pe akufa na tétanos oloba nini? Bomoni moninga akufi na lobaki bopesa ye tonga anti-tétanique. Na place ebembe ba le kakalsusu makambo te mwana ku. Ko mususu azo kufa. Na lobi ke bopesa ye tonga wana parce que akokufa lokola moninga akufi. Ce sont des vérités en face. C'est-à-dire que ceux qui veulent regarder, pour moi aujourd'hui, je vous dis, il faut que le pouvoir rentre dans le jeu politique. Pourquoi? Je vous donne une solution. Nous avons laissé le pays, nous avons donné cadeau à M. Kabila le pouvoir, le pays. Ce qui fait que l'opposition n'est pas en jeu. Or, la grande opposition, c'est ceux qui viennent dans l'Europe. Comme l'opposition continue à pouvoir, moi, ça c'est athées. Or, si l'opposition, les gens qui se disent opposants, étaient dans le jeu politique, ils allaient affaiblir légèrement le pouvoir, même s'ils n'auraient pas eu tous les moyens. Ils auraient gouverné le pays d'une certaine façon ensemble. Nous autres, on pouvait venir au pays. Avec l'appui de ces gens-là au Parlement, dans la magistrature et consort, nous pouvons ajouter un plus. Aujourd'hui, l'opposition étant hors jeu, n'existait pas. Donc, on l'a bien. Dans la image, il y a Louis Michel, pourquoi vous étiez allé à 5 contre une personne que vous saviez qu'il allait tricher? C'est ça les choses à dire. Nous devons nous unir, mais avec de nouveaux acteurs politiques. Pas les anciens ont fauté. Ils sont hors jeu. Merci. Tana ya introduction. Vous allez un peu bref parce que l'émission Moussou immédiatement après Oyabiso. Si ça malobanayo, mais tolingisu histoire le passé toza awa mwana kufi tozo lukato kundaye. Mais toza sous tozo kanisi. On parle de lamentation. Faut les ensemble, mais c'est à la faute pourquoi nous sommes en train de pleurer. Peut-être total cas 2011, total cas 1970. Si tu comme kitati na sia bako connaître qu'est-ce qui est mal parti. Potoza na bisika o tozali déplace on tozali. On a biso to kititi na mukanda lamentation akala pote motala bande ko balelaka ni ne yelaka bango et solution ni pe bazwaka na erwana. Donc pesa le susu oya yo apona kata yote parce tozana papa. Mon cher Nazako Loba, ou bien Binoboli Koyokate, na lobi boye, nous devons mettre hors jeu les anciens, ceux qui ont trahi. Nous devons construire une nouvelle classe. La solution pour moi, il faut rentrer dans les jeux politiques. Parce que la politique des chaises vides, il faut rentrer dans les jeux politiques. Le fait de rentrer dans les jeux politiques, ça donnerait un poids. Nous autres, nous pouvons revenir au Congo et dynamiser le pouvoir en place. Tant que l'opposition qui se dit entre autres oppositions, ou les élus, je ne sais pas, ils sont outside. Donc, solution que moi, on a été, solution que vous allez me bango bakokota dans le jeu politique, mais avec des conditions. Et ça va affaiblir légèrement, voir en place, l'appui à diaspora, parce que les autres banga okende, parce que bazo kangabso na l'aéroport. Mais ce qui te comme kota, imaginons que 1000 diaspora ya poto bakiti na Congo. Ils ont un impact au Sakanate. Ils ont un dynamisme au Sakanate. Mais ce que tu vas dire, tous les ministres congolais, tous les parlementaires, la diaspora. Encore une fois, Benda a eu conclusion à introduction. Non, c'est-à-dire que le pouvoir. La diaspora est déjà là. Tous ces ministres. Non, on comprend des thés. Ils sont venus de la diaspora. Non, tu attends bien. C'est-à-dire que. Le pouvoir, quand on est au pouvoir, il ne faut plus considérer la diaspora. On est là-bas. La diaspora, c'est quoi? L'intellect qui est en dehors. Ce n'est plus celui qui est au pays. Quand tu rentres, tu n'es plus diaspora. Tu es diaspora du moment où tu es à l'étranger. Quand tu rentres, la diaspora, c'est la fin du pays. Quand nous avons des contacts ici à l'étranger, ils ne sont plus diaspora. Du moment où ils sont au pays, ce n'est fini. Le terme diaspora n'a plus de sens. Le terme diaspora a un sens quand un Congolais ou un intellect, une force étrangère, du Congo par exemple, pour l'exemple du Congo, se retrouve à l'étranger, il est diaspora. Quand il rentre, le mot diaspora n'a plus de sens. Parce qu'il est national. Sinon, tout le monde serait diaspora. Tu voyages 2 jours, tu reviens. Les termes diaspora, quand on est à l'étranger, quand on revient, on est congolais.
C'est fini. Donc la solution en clair, c'est quoi? Moi, je propose aux opposants actuels de rentrer dans les jeux politiques, poser des conditions, parce que le pouvoir en place n'arrive pas à gouverner, mais il continue, il vacille, mais le temps passe. Et ils se préparent déjà. Les risques qu'il y a aujourd'hui, c'est quoi? Qu'il y ait un changement, mais par un membre du PPRD. Parce qu'ils sont au pouvoir. Merci. On a reçu tant aux anakati wana yebaka ke tosaka na introduction na sepe na introduction ya trop batu pe bazali o balandi yo bazape na opinion na yo. Opinion fait à la bonne ba opposant pas à la cas et puis c'est comme ça où on respecte l'un à l'autre. Alors tozana enfant noir, au futur noir, à l'avenir noir, au futur sombre yemoka utikoloba awa tokotala un peu oya ye makambo comment eko lekela na tango débat o eko continuer. Mais pour le moment tozoke na Angola, place tozana ndeko na biso aza ko représenter Radio Gospel de Angola. Saúde meu amigo de Angola e tudo os povos angolanos, quero te feliz dia da independência. Donc deco Deus Radio Angola na pessoa malubakuna. Ok. Muito obrigado, saudação a todos. Mbote batinhos que kulanda biso. Biso sali toujours bandeko malgré donc les circonstances. Il y a ezali ko kabola biso zaka keloko moko. Eloko nalingi koloba ezali passe mingi. Soki moto azali komi bate eloko ya azali. Ezali passe mingi. Eloko ngana ngina loba na tango oyo tomoni mboka ndenge ezali kokende nyonso ezali koloba. Mais le grand problème ezali na biso moko bato oyo tozali ko observer la République démocratique du Congo na situation ndenge ezali kolekela. Question nanga ezali boye, lelo ezali thème ya lamentation. Ezali thème moko malamu mingi. Mais le problème ezali image nini moko na moto azalaka nango quand il regarde donc sur la RDC, sur la situation ndenge ezali kolekela. C'est ça le plus grand problème. Parce que l'homme, tant l'image intérieure, n'a le changé. En tout cas, c'est difficile pour qu'on change la situation à l'extérieur. Parce que notre image intérieure est allée contrôler à 100%. Mais nous va éviter. Mais ceux qui ont accès à la connaissance des choses telles que il faut qu'ils amènent la séance image aux alakanango quand vous parlez donc sur la RDC. À partir de comment on a que bison des sécurités changer conception à bison, façon de voir les choses de façon aussi donc de il y a couper sa solution. La solution est là, mais le problème est que bison des vous allez toujours canaliser flux il y a la situation à bison dans sentier de moko qui n'a rien à voir. Il y a moi je m'en donc ils allaient au Kenya là donc ils toujours comme l'angolais le oil. C'est même dit que c'est impossible. On pouvait changer la situation. Mille moko botani ça a toujours de sécurité. Non, le problème vient. La solution est yaka. Aux hommes. L'exemple est mingi. Ba mboke beri ba petana donc ba boma ba buka ba ko construire les loyo. Exemple Angola de Noébi. 32 ans il y a lutte. Les Angolais comme pays moko venaient s'inspirer ba mingi. Pourquoi pas RDC? Pourquoi pas Kivu? Batouana bazape na besoin ba vivre. On a besoin, mais le problème est que l'image de la Kanango de Somoko. Tant que changement de l'image intérieure de la société, ils allaient passer. Donc, le grand problème, c'est malheureux. Merci. Merci. On a conseillé les bandits déjà avant, mais nini tokolobela si base ya conseil pesibiso. Angolais a toujours modèle munene dans la pays Union Afrique. Na ndenge uti koleka na période ya guerre parce que zaki guerre ya na leki to yebi koma zaki te soni pona kotala biloko ya na leki bazo beta na masasi no ya Congo ya na leki te tuzo msambo yokani mais c'est un étranger qui nous arrive étranger zaki esclave boy na kata mboka papa trésor poti na peso ya yo introduction et puis mama igete okobondela pona kimeza la parce que émission oyo iko za la rouge ndenge naza komona papa l'enfant noir au futur noir auti ko sukume biso déjà awa puis papa kali na peso pe mbote kuna mais papa trésor poati na peso maloba puis mama igete akozwa après yo
Ouais, merci beaucoup Papa Zambouana, Bambo Tebele, Rabino tout. D'abord, on a le moro avec tout respect, ça permettre que le bono est bien fait parce que selon là, on a considéré tous les Africains, frères, c'est une famille. Donc c'est ça, et puis tout bazala qui au même moment esclave ya Batumisusu. Alors tout mes camarades mouké ko boumi sa côté. Alors on a l'équipe, mais on a venu vraiment félicitations, on a les livres vraiment analyse non rien de l'eau. On a une famille à bomo, des fois tu es d'accord, des fois on est d'accord, mais de toute façon rancune jamais que auto inana à cause de la Makambo. Merci. Bon, Papa Zambo, on a parlé sur le problème à Congo, et là on a plusieurs reprises que Congo est un politicien. Et si les politiciens vraiment alors grand démagogue à Rosakanate et Congo est un peu armé. Donc un pays qui n'a pas de politiciens, qui n'a pas d'armée, qui n'a même pas de frontières, n'a évité ce encore pays. Tu vois? Donc avant nous allons la loi, il faut tout le temps aspect parce que quand on va parler sur les lois c'est quoi? Les lois et outils dans Zambété. Les lois ont un compromis entre Bisso et Tamokeli. Tu vas ni boto yokani to sali loi na Bisso ou ya ko sali la ngota bimi hors la loi. Voilà. Alors Papa Zamouana, merci nengo toucher qui m'a muké pour la francophonie parce que là nazaki mutumo nazalo ba toujours que bobo ça la francophonie, bo qui parenté et comment est-il à niveau moro moi mes ententes moko boebima qui à cause de la francophonie na kabola toute famille. Mais les autres moni François Hollande a réussi à séduire Bandeko na démagogie na politique parce que c'est un professionnel na niveau ana les lots a reconnaître opposition syrienne à l'objet d'ailleurs que tout bazar envisager ça là gouvernement mourir la transition botala vraiment quelle politique il y a 4 poids 6 mesures vraiment tous eux bali sous-souté et ça fait mal quand on va débattre comme ça. Bandeko misusu bakoya na ba piège à ba démagogue on a ba politiciens qui en fait c'est même pas des politiciens c'est des mafieux tous dans le monde entier na Congo tout c'est pire alors na l'équipe vraiment na pour l'introduction na yoki ndenge bolobi au moni biso moi personnellement naza vraiment mutu ya génération réconciliation fraternité et liberté donc vraiment na soutien na peuple palestinien dans un soutien au peuple afghan, peuple tout a souffert dans mon Mokili et pourquoi pas bah frère ouais Kivu. Donc ils allaient vraiment trop bête dire que tout ça soutien à Baroté ou que on n'est pas solidaire avec eux. Le problème est ali que Papa Zambouana, vous en tant que modérateur qui au moins est orienté débat, quand vous donnez des exemples comme Israël, hein, s'il vous plaît, je ne suis pas contre la Bible hein, parce que c'est pas le débat, mais à la pour ou contre ils ont débattu. Mais là, le baka que Bible est le seul livre référence à histoire et à humanité. Ils ont peut-être un parmi des milliers. Et il y a d'autres livres aussi historiques qui racontent l'histoire et qui contredisent même la Bible. Alors nous, en tant que peuple et nation, où l'Union peut se référer, na bamaramususu, tukuki kozote kaka Bible comme référence, malgré qu'ils allaient m'abêter. Mais c'est juste pour dire parce que là, on parle du peuple d'Israël. Et ce total il m'a rendu Bible lobby et ce total il m'a rendu livre monsieur sur l'histoire en lobby et ce total il se réalité à l'élo parce que m'a rendu sur la Bible to éviter mais autre monde à l'élo m'a rendu Israël à ça la Palestine l'élo au moment où je vous parle l'élo moi ça me pose des questions et je sais que par exemple mon historien peut-être encore éclaircir les Israéliens se comportaient à l'époque comme les Tutsis aujourd'hui, et les Israéliens se comportent aujourd'hui de la même façon que les Tutsis se comportent encore au Congo aujourd'hui. Donc quelque part, ils allaient amalgame, hein, et donc voilà, c'est long là, désolé, mais je le dis comme je le pense, voilà. Et je crois que le problème de c'est ça, tout ça va professionnel en démagogie, et c'est pas bien parce que pour utiliser amalgame, pour la cause a raison, alors là, on peut cet exemple Israël T. Maintenant, on peut cet exemple, moi, ils allaient plus récent, ils allaient exemple en 1905, ils allaient victoire au Japon contre la Russie, où ils allaient même saluer par les Blancs occidentaux comme étant le début du déclin de l'Occident. Parce que le deux allaient première fois pénal qui va perdre pas bataille, mais guerre contre Batu, où ils allaient Mindere et Europe. Alors, il faut regarder pourquoi. Parce que les Japonais, c'est un peuple guerrier, c'est un peuple à honneur.
c'est un peuple à discipline, c'est un peuple à détermination. Et surtout, c'est un peuple sans complexe. Alors là, vous savez, dans la bande de connaisseurs, bien vraiment, tout le monde a complexe, on a tout. L'un des quoi vraiment, il dit solution pénézali, il y a besoin d'aller en Congo, il y a beaucoup de ça face. Parce que moi, si on a allé en Syrie, on a allé dernièrement, vidéo, papa moura 85 ans, à ce qu'il y a un front à banane. Or, on a connu, c'est impossible, nous tous ça va une sika, banane va protéger, la majorité des politiciens, la famille va protéger dans mon MONUSCO, mais il y a un peuple qui est koufa, c'est la même chose comme les gens de la diaspora qui font tout, tout ça. Mais vous voyez, et tout. Mais non, le courage, il faut y aller. Comme nous avons cicaté, tout ça en 2012, putain. Pour la guerre Congo, ça coûte quoi? Pour la guerre Congo, ça coûte quoi? Mais qui peut le faire? Papa Zamba, nous avons Congo, nous avons qui est né à Congo, au Batamia, c'est ça le courage. Moi, je vois des salafistes d'origine marocaine, parce qu'ils est en Syrie. Pourquoi? Parce que ça cause islamiste na bango. Alors, ils ont bon te oh bana te chaque cause à Congo liboso. Arrêtons de gueuler comme ça pour rien et on ne fait rien. Nous tout le monde est prêt et on sait quelque chose. Les Congolais ont peur de la mort, ont peur de la prison et surtout du refus. Retour au Congo, et ça pire que l'enfer pour les Congolais. Les Congolais ont dit ça la masoumu à que les lifelo c'est là chrétien. Mais tu vois, c'est ça en fait. Tout comme on a un esprit paix, il y a un bicole sous paix, parce qu'on veut se référer toujours aux autres, au lieu qu'à tout se fixer sur Israël, Israël Kimbang, Israël Kimbang, Israël Kimbang. Le monde n'a dit ça, et comme il y a Israël Kimbang, c'est pas mauvais, je suis pas contre, mais tout fou-moi quoi. Merci. Oui, mon frère, formation spirituelle, il faut pas aller na tango, ils ont suivi na formation physique. Par exemple, au limite zonga kuna batu ba angle ya raison ba kozonga là, na réalité ya pays ndenge zaleli et puis na réalité spirituelle et puis tant on peut kozonga ndengo lobby, on se prépare pour rentrer na zape parmi ba oyo pe baza décider que to kozonga mais poto zonga na tant to zape na mosika place to ko zulaka information kitoko pe ko débattre yango. Il faut tout débattre comme ça tant tous oya tous avoir opinion ndenge na ndenge tous lia kotonda tous muscle makila mai na nzoto tant tous on va faire quelque chose mais toyo que ngulu te sans une préparation. Alors il y a une académie française banana na diaspora na libanda bazu force bazongi na pays bazonga ils se sont préparés à l'extérieur mais na cadre mon pays ma patrie yango tous sala awa mama ikete na pesio maloba pe prier pour na poiti na papa na papa l'enfant noir bat bazon nga batsa distraction. Alléluia. Gloire à Jésus. Totomboli mongongo to bandi ko kanga milimo nyonso ya connexion à monde satanique et ténèbres. Milimo nyonso a ko bouger émission à mon pays ma patrie. Na autorité nzamba pesi bi satan ke ba servante na ye. Totomboli mongongo ndeko nanga siko ali prier na mama igete ensemble. Père éternel et Dieu tout-puissant, Zouana Yorokumu. N'a recommandé ma ange céleste dans émission mon pays, ma patrie. N'a bandi qu'on neutralise connexion sur ce monde satanique et ténèbres. In the name of Jesus. Fire. Libérez mission à mon pays, ma patrie. Na tiki kurutu zambwana na maboko na yo. Omoni ba diable nyonso ba connecté pour na kota trouble. Na neutraliser mon nyonso e kotika mon frère n'a besoin de 4 interventions. Pendant qu'on baby ces missions, n'a pas dit qu'on télé mélango. Au nom de Jésus-Christ. Fire. N'a néanti, n'a écrasé, n'a ligoté, n'a combo, n'a Yesu. Bima. Quittez ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Tranquillité et la paix contre la modération. Tranquillité et la paix et contre la 3 fois le radio-lisolo.com. Tranquillité n'a pas intervenant. N'a pas dit qu'on néanti. Puissance de Nyon surtout un monde satanique et ténèbres et sorcellerie. Fire! Au nom de Jésus-Christ. Moto na molimo santu zambe. Zinga radio oyo. Zinga bemission nyonso. Zinga kutu zambona Joachim. Et le mwa libuta ne mobimba. Batake nyonso ya monde satanique et ténèbres. Pour être vérité l'oba mate. Et ça kola mate. Na autorité au pesibiso. In the name of Jesus. Alléluia, alléluia. Fire! Jésus. Moto na molimo santu soit contrôle. L'élo. Lobby.
libe ya libela mpe torekomante moto na yo nzambe torekomante moto na yo nzambe ekita bouge émission à mon pays ma patrie monguna yo kasoni in the name of Jesus nous avons ainsi prié Petrobi gloire honneur à toi l'éternel des armées alléluia amen kola pambola bino alléluia gloire à Jésus ko mama zoa oya yo défense à lamentation ya ba mama na bana question munene na lina bande pa na yo ba mama na est na Congo boza ko botela biso bana oyo toyebi ete baza ko yana nzela oyo bino ba mama bo souhaiter yango te bana ba monstre bana ba para inconnu question munene toza na yango buta zambwana noko ya bana oyo asala ni na bana oyo na tango bino ba mama boza na besoin ba bana oyo te parce que ndenge ba yeli tendresse moko ya ba mama epa mwana ezali te ezali kambo ya mpasi mama igeti yo oza na mwana boki oza na yedi déjà parce que bana nyo saki vunga la benyi bana nkazi nanga yo bana na yo parce que oza ser na ngai to sala ni na bana oyo pesa biso alléluia gloire à Jésus ezenge na ba mama nyoso ba yeba valeur na moto na se na moi oyo tango nzamba créer mokilo asalaki Adam tomona ki Adam azalaki isolé à travers Eve nde tomoni ba belle pe kaye ba botamaki mama nyoso oyo yebi pasi ya kobota oyo agardaka mwana 9 mois na libumu oyo eza ko abandonner ko délaisser mwana na kati ya souffrance azali ko commettre péché sans le savoir esengi na mama nyonso tu ayeba kozimba bana wana malamu pamba te bana bazali bénédiction kouta epai na nzambe kutu sambona Joachim soko na capacité kosunga bana wana sunga ezali ba mama bazali rempli par l'esprit des démons kokomi na tango esengeli mama yeba kobanga nzambe tango nzamba tie mwana libumu na yo kozongoma sekite asa moto na nzambe oyo nzamba modike te olaterengana abota papa mama igete abota papa mama Solange abota papa mama Fura cela veut dire et personne ne sait maman na rôle ya koyeba ko garder batu wana alléluia ezali ngambo ko sunula moto nzamba créer à son image alléluia gloire à Jésus ezali pasi na motema ke na maternité au mona ndenge mama baza ko bota comment nous crions ne tozali ko peta ba cri po moto abima bongo boni mama moni ne koterio ozana ndoki to ndenge nini alléluia na telebeli puissance Seigneur sa maman ya diable alléluia Jésus fire alléluia kurutu zambwa na Joachim na telebeli puissance Seigneur sa maman ya satana alléluia Jésus na autorité yo mama iket alléluia mama oyo soso kopenga ba molimo satana question ezali awa alléluia Jésus avant la parole papa na sopa mbatela nza kokamba na Saint-Esprit moto na molimo santo alléluia gloire à Jésus à vous la parole. Merci tango kozoka calme bongo répondre biso bana oyo bayeli na volonté ya yo mama te donc zoye kaka comment okotia la tendresse na mwana oyo bayeko alléluia mutu moko ta na volonté ya mama te mutu ali créature nzambe mutu yebi matière à créer mutu ali nzambe alléluia kurutu zambwana na bonde na lupamba te moto la mosusu alléluia sombo papa na biso Saint-Esprit est là chef ça va concentrer na mabonde lina tour ezako ya toke papa Kali et puis papa Mukolo bientôt on a pesa au contrôle ya studio pause en modération parce que ngaba lwa za to laka yo pe le suba le laka na éviter comme de laka au carré to kozana awa mais on va se limiter mais boye baka ke émission oyo ngana papa Mukolo ba to contrôle ka yango il faut toujours maluba mingi pona ko recadrer papa Kali soko silisi immédiatement dozana papa moko pe na Patrice à côté de biso ah donc studio za déjà koyinda mais papa Kali ici na peso maloba vana zong sa modération na studio papa Kali na banza molimo yo mama igeta beleli e kanye déjà papa Patrick Bunduki na peso maloba et puis nde tokozong sa studio na papa Robert Mukolo po kanga modération. nasepeli mingi me mabondeli ya mama vraiment tozo mituna soki bawe baza ba chrétien te bakobundela mboka na biso te yango wana tozoloba tobundela mboka totika makambo ya binzambi ebele eleka mpe te tobundela mboka na biso mboka eza mabe na miniti oyo tozosambela mingi bamama bazo viole bango na est toloba makambo ya mboka
toloba makambo ya mboka de mois koya na chaîne oyo te de mois azande na Congo azoboma bandeko na biso tolobela mboka na biso totika makambo wana ba distraction ya kosambela ko benga fire Goma ezotombe na buto oyo bozobenga fire ya nani eboma ngande ko nazobenga na radio bien eboma bao bazonga bazwa Goma c'est ça na ebite soki fire ko bomanga ou bien boma bao bazoboma batu bandeko na biso anyway tozo yo kanano na sepelo wana nde introduction nanga pona yo ki fire le kitro mezo kende na Goma te pona butia lelo batu ya Goma bazolala te c'est ça toza la ba réaliste kinzambi le que la biso mutute merci na zozo sa antenne papa Robert Mukolo dalante tapona ko recadrer bandeko toyeba ete makambo tozali kolobela awa na tango leta a échoué rôle na ye na tango ba pasteur ba prophète ba tandenge na ndenge uti koloba kinzambi nyonso ndeko Patrick Bunduki je suis très d'accord avec vous que tango ba nzambi nyonso pe ba fire ele kaka me fire yango pe toza komona eza mboka eza kobeba na tango constitution baza kobuka yango pona wena kosinaka ba accord lokuta avec le M23 suka c'est toujours la lamentation eza koyaka na Congo résultat ya rébellion to yebi yango déjà il y a eu trop de faux prophètes kati na pays na biso bavandi na pemina baba konzi koya ko conseil peuple na cité ke o to sambela kaka to tala ka nzambe o continuer ko sunga biso biloko to ko mona tous ces mêmes pasteurs là sont des charlatans, sont des troubadours baza batalo kuta et puis to ke epa moko tende ba makambo o yango to za ko débattre de ça sujet moko sans tabou. Lamentation par définition est expression ya ko se plaindre mutema ya mawa. Donc, liwa, ba lyrique, manyongo, ngena, babiloka mawa, tout ceci, eza kofunda ete, il y a pas mal de pleurs na Congo. Lelo, il faut tout ça vraiment quelque chose de très grand. Kati na masolo oyo, ndenye bosengi to zala vraiment sérieux, nous devons vraiment être sérieux parce que temps est comme moukouse. Jusqu'à ça, quand? Question oyo, il faut tout se poser toujours. Toko continuer koza na ba endurance, na persévérance, na foi. Foi na tanga torture, foi na tanga persécution. Fois na tango tobete Ruchuru ezwami déjà et comme province mobima ya Barwande fois na tango toza koyoka ete gouvernement na biso bazaka ko ba ete biso to attaquer na biso bangote bangote ba toza ko attaquer biso na tango makambo zo kana kata pays na biso biloko lamentation to zongi sango na vraie place na papa mukolo na zongi so maloba oye ba ko modérer biso nyonso na kati na bandeko bokota franchement boya avec ba opinion na bino sans hésitation na ndenge bozali même mama le kambo to luka koma to participer na kolongola pinzoli na maya misu ya mama Kongo na bana biso ba orphelin na ba village biso baza ko tumbaka na mboka na biso oyo e commune se ya drapeau ya Rwanda. Alors papa Roberto Mukolo na pesi mo loba yo poko tsapso na parti na mibale o tza ko kenango plus o ba ko sa distribution ya mpoke. Merci bandeko banso ndenge bolobi. C'est vrai bandeko ebele bazali ko komawa ba msusu balobi émission zali ko dérailler ba msusu balobi eza ko dérailler te moto na moto aza koloba oyo eza na ena motema bandeko oyo bazali ko koma na moni makambo nyonso bokomi awa c'est très bien mais to banda ko se tolérer à partir la wana ba msusu baza ko réfléchir na cadre ya religion na bango ba msusu baza ko réfléchir sur l'action politique ainsi de suite mais si ko to lito recadrer to pesa ba solution politique na kolela oyo na ba lamentation oyo qui se lamente. C'est le peuple, c'est l'individu. Moto oyo azali kolela, oyo azali touché directement. Biso ndenge na bino nyonso ndenge tozo loba ndenge mbuta mfano ara lobi, toza na poto, toza wapi. Tozali touché mais pas directement. Mais ba oyo baza touché directement. L'individu aza kuna. Aza kozela ba solution politique te. Azana na besoin de solution immédiate maintenant. Comment faire? Donc problème ezawana. Donc, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, sur tous ces plans-là. Alors, Torobanda, sur le plan politique, il faut changer de gouvernement. Mais moto oyo azali kolela et pas individu azali koyoka pasi. Solution ni toko pesa. Mutuna oyo et pesi biso de ouverture. Il y a deuxième partie, on peut être comment na ba solution. Comment intervenir directement mpoete bato oyo bazali kolela kuna bazwaka mwa solution muke ba pe m'appelle ko la bino boza kolia semula wana poto
bango pe bazwa bazela pe na attente oyo mboka ezali nango kosenga. Alors yango wana tout ça la deuxième tour to réfléchir qu'on ne se rejette pas tolinga te baza kosambela baza ba congolais baza ko réfléchir baza ba congolais baza kosala baradio baza ba congolais, mais il faut sikoyo biso tozala na esprit fédérateur de façon que tout tonga biso nyonso tozala na consensus parce que eloko eza kozanga biso esika wana. Alors tokomi na deuxième tour nakobanda na mbuta Poiti, mbuta Poiti na nsima mbuta enfant noir na moni atienga ika mwa sengi soko bimi oza koyoka biso zonga mbuta na ngai tokotonga bele kaka na kati na pasi ya boye. Donc tozonga la biso nyonso na radio. Alors mbuta Poiti na pesio maloba na esika oyo tobandi deuxième tour topesa solution nini parce que pasi ya Congo ekomi sikoyo individualisé. Merci. To continuer mbuta Poiti. Merci beaucoup, Papa Roger. D'abord, on répond Papa à Zamona qui est en France, Allemagne, au comparaison de la Congo, parce que comme France, Allemagne, on a vu ça que comment vous allez Allemagne, France et Bima, Roi. Jamais ça va gagner la tête contre l'Allemagne, même le monde entier. Il y a bien pire pour eux, il va déstabiliser un pays où ils ont promis. Moi, papa n'a pas vraiment Robert. Avec tout le respect. Au moins, nous parlons trop d'Israël. Mais Israël, on a là missile, on a satellite, on a là tout vraiment un pays développé. Mais nous, on fait ce que les Israéliens faisaient, les Hébreux, il y a 3000 ans. Or, moi, je refuse de croire que le Congo a un retard de 3000 ans par rapport à ces gens-là. Alors, si vous acceptez cela, bon, excusez-moi, moi, je ne vais pas accepter ça. Nous sommes tous des croyants, chacun à sa façon. Nous tenons aux personnes libre. Mais quand on se retrouve ici et qu'on vient passer notre temps, s'il vous plaît, tout se respecter. Et le respect, c'est d'abord réciproque. Hein? Ça ne va pas que dans un sens, quoi. Alors, laissons nos croyances de côté. Si vous nous invitez à un débat de croyances, mais c'est bon. Ou bien alors, que chacun, avant de faire son introduction, qui commence à prier dans sa langue, dans sa croyance, s'exhiber. Non, Papa Robert, s'il vous plaît, qu'on se respecte un peu. Mais qu'est-ce que ces gens-là qui nous écoutent croiront de nous? Hein? Nous, on fait ce que les Juifs faisaient il y a 3000 ans. Non, mais c'est pas comme ça. S'il vous plaît, n'expliquez bien aux débats politiques. Dans ma camo, tout de côté. Si on n'a rien à dire, c'est mieux de se taire, de rester chez soi. S'il vous plaît, c'est exactement personnel. Et comme il colle trop, et on cite mon nom dans des trucs comme ça. Non, mais c'est ça la démagogie congolaise. Quand on n'est pas d'accord avec vous, on est soit des morts, on est collabore, on est ceci, on est cela. Mais non, c'est vraiment du foutage de gueule, quoi. Je suis désolé. Ce bolingi, on a remis la paix sur raison dans ma moloba, vraiment. Ce qui bolingi connaît bon, tout ça, la docteur Mukwenga, qui n'est pas Congo, se voit battre, belé ou aller na passe. Mais nous, on fout quoi ici? Bla 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 bla, qu'au fin, on a des morts, qu'on voit qu'ils ont une délivrance, tout ça, qu'on a commencé à battre, tout ça. C'est ça le Congolais, quoi. Alors, s'il vous plaît, tous ceux qui sont là, nous vraiment, Maël est la place à Bouzoba, tout le monde a analysé, vraiment, de banaliser Makambu, tout le problème est allé nini avant de résoudre la solution. Parce que tu as une solution, comment tu as un problème? Nous sommes à la spiritualité, nous sommes à la bohème, démagogie partout. Et quand on parle de la diaspora, Papa Zamora a eu raison, la diaspora est belle, ça c'est comme moi je le dis, la majorité de nous, tous les francs-maçons dans la tête, et tous ceux qui ont des couleurs dans la boule, il y a un là-bas, au bazar, pour te remplacer Bango. Tous ceux qui étaient dans la boule, il y a sacrifice, pour la petite qui est là, battu et loco. C'est ça le problème. De moi, je dirais d'abord, un esprit bien à Katina, la bêtise, là vraiment je pèse mes mots, parce que la majorité de la communauté congolaise, bazar bourré de bêtises. Je regrette, mais il faut le baron. Religion, comme c'est la religion qui t'aime, tout ça c'est des bêtises. Dans le 21e siècle, s'il vous plaît, vous voulez à venir. Donc, la musique, 2050 et tout. Mais nous, c'est 3000 ans en arrière. Et tout ça, nous, quand on dit ça, Illuminati, c'est une idéologie en langue. Et ça, c'est regrettable. Papa Moukola, Papa Zambouana, bon, il y a la chose qui est recadrer débat. Ou ceux qui ont un débat religieux, exhibitionnisme, mais bon, ça va comme ça, tu participes, tu es bien à l'aise, quoi.
C'est ça, merci. Non, merci Mbotanangaï, ezali débat et religion té. Ezali débat et exhibitionnisme té. Tozali kozluka ba solution parce que c'est au choc des idées que jaillit la lumière. Mboka na biso ezana besoin ba discours té, ba discours d'à peu près té. Il faut vraiment que nous allons vers des solutions. Je suis désolé ceux qui ba makambo ebele za ko choquer bino. Mais advenant que vous devenez des responsables, il faut tenir compte aussi de l'opinion. Comment les gens pensent. Donc c'est là, tout ça que nous connaissons la solution. Ne nous agitons pas les Congolais. Même à temps, vous allez plus intellectuels que Baninga. S'il vous plaît, tout le banana makambo na ndenge zalaka na bomoto nyonso na respect. Mboka na biso tozana respecter. Nazolo bat na yote mutakwati, je parle à tout le monde. Qu'on commence à se respecter maintenant. Qu'on arrête de traiter baro bazana idée moko lokola bisote comme des sorciers. On arrête ça. Alors il faudrait tokende mpototala sur le plan politique, qu'est-ce que nous devons faire? Sur le plan respect de l'individu, qu'est-ce que nous devons faire? Sur le plan même jusque na kokunda batu. Est-ce que le Congolais tout ça, c'est l'analyse Yamboka, société. Donc, on ne sait pas qui va dire quoi. Les thèmes d'aujourd'hui, c'est lamentation. Mais comment mettre terme à notre lamentation ou à la lamentation Yamboka et à peuple congolais? On a été prendre un modèle de lamentation. Oui, aujourd'hui, c'est la responsabilité de l'individu qui compte. Parce que c'est l'individu qui a compris, l'individu qui invente, l'individu qui devient leadership, qui devient leader, puis il fait le leadership. Donc, et pas une de tout ça au Kenya. Alors, tu continues à Maloba, Bandeko, parler sans tabou, dès que tu as une émission, Oyo, tu allais enregistrer Nicolo Koya, Bankamon, tu as salaka, et vous avez la biso en pleine face. Mais, tu as Congo, na Bolingo. Voilà. Donc, tu continues, tu na ndeko papa Patrick Bunduki, yé mutazali na biso apé, tu pese maloba. Naza koze la signal et ambuta enfant noir, parce que na moni point d'exclamation ezali na 4 émissions. Naza kose Nazali. Ok, c'est bon. Ce que vous allez alors na personne maloba, papa Patrick zela muke mbuta enfant noir. Nalobi boye. Tokoki kodwa solution te soki tosali analyse ya berrer ya passé. C'est-à-dire que nous devons circonscrire les erreurs et les mal. D'où vient le problème? Mais avant de répondre d'abord au maman alobaki ke ba maman o bazo bana ba violer bango na lobi maman limbisa. Soki yo mutu ba viola ki yo na kanisi yo lingo koza na likanisi wana te. Wana ezali responsabilité ya maman oyo ba viola ki ye. Soka linga longo la zemi wana azana raison. Soka linga bomba etalié. Soki balobi o nzambe mutu acha mutu na mutu nzambe mutu donc mutu atinda ki ba violer mama wana. Totika nzambe tranquille. Nzambe mutu atinda ki ba violer mama wana te. Nzambe pe mutu acha mutu na libuma mutu te bakosi. Soko lali mama te obwaki mai na kati te akozwa zemi te. Ya molimo santo balobaka ya Yesu eza lokuta. Yesu aza na tata na ye biologique. Na zongi, soki bolingi débat na ko démontrer bino Joseph aki na bana mine et azaki na bana 4. Mais wana problème eza wana te lelo. Ba kosi bino mingi toke na réalité. Réalité ali ke le Congo ne sera jamais tranquille si nous attaquons pas le Rwanda. Mais comment faire? Voilà ma solution à moi. Nalobi, moi je suis prêt pour rentrer au Congo et je suis en train de m'y préparer. Mais tout seul, je n'aurai pas d'impact. On risque de me récupérer et l'histoire est finie. On a saccagé chez moi. Aujourd'hui, je suis en colère. On a saccagé chez moi. Depuis que je parle à la radio du Solo, je vous dis que chez moi, ça a été saccagé. Ce que vous avez une adresse pour qu'il faut vérifier. Moi, je me prépare à descendre au Congo. Mais j'appelle bateau Bazakoloba, Imperium Banini. Nana lobby, Pongana Zonga. Bino bolobi na ngana kendete, ngana lobi na kokende Congo. Mais bango pe ngana sengi bango bakota na jeu politique. C'est la seule option. C'est-à-dire, je vous explique. Ceux qui opposent bakoti na jeu politique ya Congo. Premièrement, to komi na vocabulaire mo to ko so nga ba mindele. Deuxièmement,
Des actes isolés, on pourra les dénoncer facilement. Même si quand même maquiller, bomba, donc ce qu'on appelle le champ opératoire vous allez diminuer. Et ce qui champ opératoire comme diminuer, vous en encouragez facilement. Même si vous réfléchissez un peu, 5000 Congolais déterminés, vous pensez que c'est le côté 5000 Congolais à Pamba déterminés. Tu as 5000 personnes à Batebele, hein? 5000 personnes à Batebele. Il suffisait que 5 ou 10 000 Congolais. Balobi ke bakoyi kozonga na Congo, l'opposition peut les rassurer, les récupérer, gérer, arriver na bango. Mais c'est fini, on n'a même pas besoin de mettre l'argent. Tout Congolais, moi j'ai appris à tirer. J'ai une arme à la maison, na Somba. La Somba Winchester, $385. Nana Winchester, nandaku, 385. Oui, bah ça, on a chance, c'est pas grave, mais comme on peut moutou. Tous à la vérité. L'opposition n'a pas opposé, na biso bana na bango, baza na poto, bango na bana Belgique. Bazo loba. Moutou alinga attaqué nga loba. Na rotanga ba combo. L'opposant na biso bozo ko reposer, bo pese espoir na ndoto na bango, bana na bango baza na Belgique. Mais biso to lobi to kende na sur place na Congo. Mais il faut bango ba kota na jeu politique. Politique à chaise vie de foot à kate. Na ebisa ki bino chaise vie de 32 ezo foot à te. Changer solution za ko finga te. To kota na jeu politique, on impose. C'est-à-dire même si ils vont nous traiter d'une certaine façon, mais on aura quand même non seulement les ressources yamboka. Kabila zo kabambo mbongo na yete, ezambongo na biso ba congolais. Ce qui va pesi odu yango. Ezambongo na yete mbongo congolais ba du mbongo na yo ba pesi mbongo na omoko. Est-ce que la kabeli yo ba kabeli oté? Et là que zoboma, vous citez les gens collaborent n'importe comment, ba musu bazana ba stratégie na bango ko na binoté. Ya bino futité. S'il vous plaît, botik la baninga pesa mon au passage. Ba meka stratégie mususu. Il y a des gens, moi je pense que la seule option Hollande yaki na lobaki na bino. Lisa qui mon côté Robert mana francophonie. Bobet la rappel baninga maboko so balobi na bino prophétie quand même. Na lobaki Lisa si mon côté Robert mana francophonie. Na lobaki que ba français bazali ko négocier na limité, ba fanatique à limité ba wanga na kiawa. Lelo ekombo pour qu'on vienne vous dire les vérités, pour qu'on vous montre le chemin, il faut que vous appreniez à accepter les choses qui sont vérifiables. Dans le bac, il y a 20%. Dans le lobby, 0%. Imperium et Koyate, mais il question. Vous pensez que John Chibangu a outi na Zamba kuna du pouvoir et na limité avec Tshisekedi kamata pouvoir. Soki asali bonga na ofinga ezo. Soka asali bonga na ofinga ezo ba. Et ko sala ma jamais. Yo va na ndako baninga ba ba. Tu vas couper belé. Comptez combien de gens qui sont morts. Ba histoire na bino ba IDPS. Prenez l'IDPS de 1990. Regardez aujourd'hui, ils ont perdu la vitesse. Il faut reconnaître que la politique a évolué, s'il vous plaît. Bazo Segabe, étranger, baza prêt à aider Congo, bazo mona ba Congolais, baza la maturité té, tozo landa, biloko zo des solutions té. Nana zo loba, solution ezali que l'opposition doit rentrer dans le jeu politique. Tant qu'on compte dans le jeu politique, il ouvrira une porte, il va poser des conditions, il pourra crier à haute voix ce qui va dérapage de Salami. Et nous autres, nous pouvons descendre facilement au Congo. En descendant au Congo, on a moins 200 francs n'angaï. Je peux apporter un plus. Kenazala, on apporte au gang leki. Ngai na kozonga Congo. Boyebi kombo na ngai boko vérifier. Bilo ofinga inga bozonga mukonini. Je rentre au Congo parce que j'ai été saccagé chez moi. Vous, on vous a saccagé combien de fois? C'est ça le problème. Et là, vous avez m'abisso yangwana. Botika démagogie. Ce qui te limite au cola, faut te dénoncer. Bateau, basalaki, mais basuki nanzela batika ba mususu ba continuer nzela. Nous sommes prêts de prendre notre destin entre les mains. Le président Eli a dit prenez-vous en charge. Cela signifie na lembi na kokali susute. Je ne sais pas comment vous pouvez interpréter cela.
Soko boko la bana, olobina bana, prenez-vous en charge. Lingolo banini, nakomi mokolo, nakoko kalisuzuté. Vous voulez pas faire une bonne interprétation de la lecture politique. Et le réseau Mamsou Yangwana. Qui sait qu'il a dit prenez-vous en charge, c'est-à-dire il a compris. Il a dit pourquoi le bâti en avant l'élection. Alors prenez-vous en charge après impérium à Koiko Zoaté. C'est qu'à comprendre qu'il ne va pas prendre cet impérium. Il nous dit de le prendre. Ce n'est pas une insulte, mes chers amis. Comprenez bien que la tata en a mawa. Il nous dit les vérités, non, c'est une façon de parler. Prenez-vous en charge, cela veut dire, il n'y a que vous, le peuple, qui peuvent sauver ce pays. Moi, j'ai fait ma part, je ne pourrai plus. Ce qui, moi, naza mineur, prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge, c'est ça la lecture politique. Vous ne voulez pas interpréter la vérité. Vous savez, le Congo, Congo, pour rien. Tomoni Moutoua wa papa, na nidia na fulufuta sali radio, radio opposition. Opposition tiambo, radio combattant, combattant tiambo. La vérité est que na lobby na répété pour na pesa maloba na batu mususu. Soki opposition et koti na ngona jeu politique te, changement au sala makaka na batu ya PPRD. C'est-à-dire, bako sala coup d'état lokuta. Et ça la marana bamboka. Vous avez parti, mon Bobby, que la situation est morose. On fait un faux coup d'état, on assure vos arrières. De protéger Bino. C'est-à-dire, ceux qui bochent du pouvoir. Aroling n'a jamais pas dénoncé Kabila. Parce que la vérité, comme on en a. Et ces gens-là ont les moyens, ont la même mise au pouvoir dans le Congo. Nous devons soutenir la jeune génération, la génération montante. Mikolo wana ba bloqué. Baliko paie sa passage té. Bazonga sima. Biso de lobi torozo a destin en boka. Naza cause la bateau ba finga kabalo ba vérité. Moi j'apporte ma solution. La solution du Congo viendra comment? Tolinga te. Pour Congo za la soulager, il faut attaquer Rwanda. Il faut attaquer. To attaquer bango wapi? To attaquer bango na Libanda te. To attaquer bango na kata mboka. Mais comment tu attaquer bango na kata mboka? Biso to roya ndenge nini? Parce que bino bo vani na Libanda, bo na pouvoir te, ainsi de suite. Bana na bino ba voyager, biso to voyager te. Comprenez un peu. Bana bo posa na biso ba voyager, ba na Congo ba kinda. Bosongaka. Biso mo to kenezate parce que les noms sont cités. Et il faut que ces gens-là rentrent dans le jeu politique. Bah continue le jeu politique, ils ont quand même les dialogues. François Hollande a lobby na bango. Bolobia. Oh les présidents. Ayobi aux opposants. Accepte les titres de l'opposant. C'est vrai que Papa Tshisekedi d'aujourd'hui a connu comme opposant à l'Obakote parlementaire. Pour Nangaï, l'honneur que je lui donne, il doit faire un discours qui prend sa retraite politique. C'est-à-dire, quand il prend sa retraite politique, il va sortir par la grande porte. Ce qu'a continué, il va sortir par la petite porte, les greniers. S'il fait la retraite politique, il dit je me retire. La situation du Congo, pour l'intérêt de la nation, je ne voudrais pas continuer de peur qu'il y ait le bain de sang. Il sort par la grande porte. Il serait un grand homme, on va l'honorer parce qu'il a mené une lutte noble. Mais tant qu'il continue, c'est l'idiotie. Je m'excuse le terme. S'il continue, oh je suis prêt, je peux prendre. Parce qu'il sait qu'il n'aura pas l'impérium. Mon cher ami, ce n'est pas la démocratie, réveillez-vous s'il vous plaît. Prenez votre avenir entre les mains. Cela ne veut pas dire que j'insulte. J'ai fait la lecture politique, c'est ma vision. Et boto, na zone silibino.